nós o povo retornar para ti. Então vem o instante. Caiu o fogo de água sobre o sacrifício. Baba
Alléluia. Nous voici dans notre frère chandelier. Notre frère chandelier. On a bien gagné cette bougie. À qui je dis shalom? Shalom. Bonjour papa Langai. Ya, très bien. Nous avons ça la grâce maintenant. Qui vient ça? Mais papa, cette bougie, tout le monde a quand même un concert à Ndekonayo. Frère Mena, impression pour le Kozan. Bon, et c'est un opéna et ça m'a cassé. Mais moi, on a Aza Ndekopena. Donc, Ndekompangi Pena. Donc, tu es awa objectif moko ye to kumisa nzambe. Donc, tu es fête. Fête sur toujours au salawana et ça pour n'ankolo. Donc, biso to za awa. Donc, na fête. Babinaka, Bayembaka. Donc, il y a un autre au sala to tombola ka kombo ya le roi des rois. Vraiment, on te tombola comme le roi des rois Kandolobi, mais quand même tout le monde peut afficher sur ça, mais tout le monde quand même présence na. Donc dans la Pessinga invitation ça ne veut pas dire kaka nga fona matana podium kuna na yema. Donc naza awa déjà na bango baza kuna na batu so biso nyonso tozo ko adorer. Donc ça ne veut pas dire ka fona matakuna ponza mapona ngai. Adoration nanga la osalango awa, célébration nanga la osalango awa. Yango na alors donc c'est là oh profiter pour l'occasion il y a quoi inviter bande cognon so ba fan ya frère chandelier au balandako déjà surtout na kata chaîne M la gastizi va se là dans moment na yo. On profiter pour lancer message na yo pour le concert il y a le 24. Ouais, concert le 24 donc nazo bengi sabiso to ya belé to kumisa nzambe to rendre grâce et pas nzambe pour concert wana. Donc il y a Action de grâce, deuxième édition. Donc première édition, il y a un autre, tu vois déjà à YouTube, deuxième édition. Donc vous allez peine à casser pour leur tombeau à ma casse. Donc il y a un autre bengayo, toya, to célébrer ça bien ensemble. Come on.
Alléluia. Salaka pe kohe. Omoni to yembi mingi banzembo ya bandeko na biso ya ngambo ya kisasa. Bosoki bazola kana video ezana ndenga mabeti. Menga hila likakila na valoriser mosala pe risiko ya mboka. Wa. Surtout bandeko yo pe baleki baso ya sima na yembo. Soki yo pesi valeur na oyo ya yote moto ko pesi na yo yango azate. Isaac Verma. Grande compositor. Yes. Obrigado meu tio. Tio Silva. Eu de longe veio acompanhar o seu sobrinho. E eu estou a agradecer os servos de Deus que estão nesse lugar. Porque nós viemos deles. Ficaram os dois, não entenderam o poder de Deus nos tocou. Ambos começaram a lutar até que a última pessoa morreu. Quando Josafá levantou, olharam na frente dele os 3 países todos morreram. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 21. Na noite de hoje, eu tenho uma fé que na sua vida, na Mabor, mesmo se montanhas de Seir se levantaram, mesmo que Moabitas se levantaram, mesmo que Amonitas se levantaram, na celebração da terra de Deus, que para descer o poder de Deus, que entre eles se matem, que entre eles se confundam, que entre eles se dispersem. Diga forte, amém. Eu quero apresentar alguém, mas eu prefiro que mamãe não chame por nome. Eu quero que ele faça a continuidade desse trabalho. E ele conclua aquilo que nós queríamos fazer. Mas coloca na sua mente que o louvor, a adoração, aleluia, pode fazer a mão de Deus descer sem que você lute. Mas a mão de Deus combate em seu lugar. Deixa que Deus caminhe com seus músicos, que Deus caminhe com seus servos, e as suas obras possam derramar a mão do Senhor em todo momento. Se Deus falasse para nós escolhermos um ministério e cantar, eu escolheria cantar, porque o ministério vai terminar no mundo, mas cantar vai continuar a permanecer. Deus abençoe. Procurar a solução nas casas municipais. Não havia ninguém que poderia me curar. Hoje estou aqui, papá. Foi a graça do Senhor Jesus. Quando me encontrei com Ele, mudou a minha vida. Mas o meu caso é diferente.
vida. Ele está revisando, está mudando, está consolando a tua vida. Ele está sarando, está curando, está curando, ainda volta. Ele está operando, está operando, está operando. Está restaurando a tua vida. Jesus está curando, Ele está sarando, Ele está, ai, 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 ainda agora, come on. Ele está curando, você pode cantar comigo? Está curando, ainda agora, está curando. Ele está reparando, está parce que asante babangate oyo yozoluka kosila kopeswa masibo ye akotikala po asanza oyo asa kozalaka papa obimela wapi tokabwakaka bolimo ezotambola likolo ya mai ozala neza nzambe Nzambe te po bakiti esangani yawe Nzambe te po nazoyemba awe mokili ya silence mokazoloba te ozalani na Nzambe monene yo eleki mapa mulai na yo eleki mozinga ya biba okokani na nani Dios
solo linga mingi. Okufaki na kulusu mpona masumu na ngai. Olinga ngai avant ke nga nalinga yo. Okufela nga avant ke nayamba na momo na ngai. Masia kumaki mekulus potengai nazwa lobiko osopaki makila na yoko naka motema naka osukoli tikana sepela solo masia
soki soki bomoni eloko esalami eza grâce na ye bokasite na ye lelo osentir kaka te kambula ozwa ye bazola bonne shalom. Bonne shalom, shalom. Impression na yo nanu comment on a lelo activité premier concert au laka kina parce que toza na 5 concerts mais comment on a déjà premier concert au yo au laka ke pa ya bato pour na frère mena lelo ebetami impression na yo ezani impression na ngeza kaka ke nkolo azolo kumu nyonso tozo sala pona gloire ya mutu moko te pona lokumu na nzambe wana gloire keneka pa na nkolo le reste nzambe apesa temps to sala o esengeli pona ye. Est-ce que vous êtes satisfait d'un résultat à premier concert? Pourquoi pas? Bato baye awa bangonde nzambe atindeli biso po bayoka mélodie ya banzembo ya bami artiste o bayembi awa. Alors comment on a surtout bande konaye o baye ko pesa ye loboko malgré bami kendeli basombi discuter mais tant que producteur et sengona yo ko zala ni na mukola lelo. Bon mukola lelo penza bandeko bamisombele disque te bakoki koleka na porte ya maison ya Casa Zola na imbonder baozala bango disque ya frère na biso mena kwa nzambi aza artiste na bino artiste na biso mena aza na mutu alolendo te bino moboyebi aza mutu akomikitisa vraiment bandeko bamikendelaki oyo basombi CD te boleka na imbonder bozwa CD ya frère mena. Alors le reste olandaka Casa Zola na ba concert nyonso organisaka na ba activité nyonso pe concert mususu ezo ya frère mena olanda ye pe tona ba concert mususu na ne oyo tona na année oyo totikali na 4 concerts ya bandeko mususu à part ya mena na to bongisu te vraiment olandaka biso. Alors un message non na ba ndeko mususu pe ya ba frère obaza na posa Casa Zola lelo a produire bango parce que tu as vu lelo occasion pesami tozuye moko le chef Casa Zola lelo tozuye en personne. Alors na mutu o yaza na posa ya mususu soutien na yo aya na maison na yo o produire o ko pesa un message ni vraiment porte ezako fungama portant ezako fungama mutu ayebika saka bulone bien aza sir na nzambe koyeba biso banzambe mibale te nzambe moko ya Yesu Kristu oza sir na nzambe na yo yaka mais yeba bulo mais zala sir na nzambe zala sir na bulo zala penza ezala pasteur tona besoin ba séminaire tona besoin ba campagne nyonso ya nzambe tosalaka. Nous appelons notre frère Isaac Vemba, notre frère Shalom. Shalom, maman, grâce. Bonne santé. En tout cas, dans mais ça va, tout va bien. Comment tout le monde quand même na kati ya concert il y a notre frère Mena Kwanza, mais impression on a nos gozani. Bon, en tout cas, on a sur Makas, Mena a un frère pour moi, Azan de Konanga Makila. Naibi Mena le lotine oka basanga Mena. Maintenant on a approché Mena na mona Mena za Konanga, en tout cas ça li pamboli, tout ça l'année très bien. C'est pourquoi même na okota na yebo moningam na kende ko zoena na parce que c'était un mivre mazama Mena ngande wona. Ndeko na yo mais comment on a quand même lelo à honorer disons koyemba nzembo na parce que tout le awa na angolais c'est un peu rare. Comment on a que nos petits frères ou bien un collègue na kata musalaka ya gospel na bino ayemba nzembo parce que va préférer na bango mingi koyemba nzembo ya bangama ba Congo le ke bino na bino de boza amen lelo ko honorer yo grand frère na nzembo na ba bulami et c'est ngoni ozala tala na esalinga chair de poule parce que c'est ma toute première fois là comme tu as interprété nzembo na ngai en tout cas mutu musu peut-être mais na lisu doit interpréter donc pas na zali na gagné waouh parce que ça ngelo roté bon en tout cas esalinga bien bande wala biso na ngola to sala mambo lisusu to sala ngo encore parce que même ngai pesi na courage na interpréter banzembo bande wala so baza pourquoi pas bande musu to o ba imba na gospel batimba ba image jolie ba Laurine doit garder ya to mesana et ça mena bandi nzela bien so so to landa to interpréter banzembo baninga mais koyoka ina lito indo yo kia ko kito atrebiche quand on écoute bien ils sont mélancoliques parce qu'il y avait sur le mois temps en tout cas non fantastique. Alors
on va préparer le concert pour le 3 octobre. On a vu que Torozalama, on a la Grâce TV et la chaîne Sungara Bandeko pour la visibilité. Alors, message nous avons lancé pour ma fan, surtout, profiter de l'occasion pour nous adresser. Ils ont dit message fort, et tant que les autres aussi, on a la chaîne la Grâce TV. En tout cas, le 3 octobre, on a signé Africa. Mais on a déjà passé l'India, on a passé le télé moins bien. Oui, bon, on a signé Africa, là, c'est ça la malicieux encore parce que les gens un groupe en personne. Bateau, on a studio. Et on va jusqu'à présent. En tout cas, ils ont une fête grande. On a bien ici, on Soboya, Boya, tout c'est ensemble. D'autres passé moi la Covid, mamba boya ba fête c'est que ça m'a sauté. Donc surtout au commissaire Nzambe lelo, Nzambe mérité to commissaire. Imaginez tout ça na bon moi, combien de personnes ba na bon moi té lelo. Donc biso to na bon moi to célébrer Nzambe. Ko célébrer Nzambe ça après Nzambe salé lio likambo, né ko célébrer. Donc Nzambe né abatelinga, na ina célébrer. Na bengisi bande ko nyonso boya to sepel ensemble, ça sera une grande fête. Mais ba surprise ni no bongi célibango, surprise exacte quand même. Tala, ba surprise c'est belé. Et là nzema mo boye groupe na Hebeta ya Angola. To célébrer Nzambe, to célébrer Nzambe même pour na paix, pour na kimia, pour na santé na mboka na biso. Ba mboka belé si va prendre ma Covid bande belé va couper biso na mboka na biso to va bien. Alors, naza ba surprise belé na ngolo ba hotel. Ne moi banda ko taboya bina lo baté, na bombi yango. Ouais, on vit on ga bino moko. D'accord, on appelle la personne nos rendez-vous donc ensemble la fois on vemba. Babi le 3, tout le monde là, tous à la salana. On a paf exact. Olobi? Paf exact. Droit ya billet. Bon, droit d'entrée naninga mal droit d'entrée, il y a contribution moto ça là parce que carrière na biso na Angola, tous on a ba sponsor ma carte vraiment. Tous on a besoin na bino. Moto nzamba pambolo na misolo. Ya ka tsepo le boko, tous ça musala nzambe. Eza lokwa mona na ndako na akoli ala posa bala. Ya tsepo mo le boko. Donc ko bala na ngeza na bisa CD na ngebima, bat ba alimenter pe musique, ma mesalo nzamba teka tinanga. To senga ka 1000 kwanza parce que tous on mo ba dépense moto sali wana et senga mo ezonga on ndeko basungi ngai. En tout cas ndeko no so sunga merci beaucoup. Ba ndeko no so besanga force. Obo panza fiche na biso na Facebook, na ba WhatsApp, na ba YouTube. En tout cas merci beaucoup. Bon continuer à soutenir biso parce que dans la posta. Merci. Merci beaucoup papa Vemba depuis le 3 rendez-vous na biso. Merci beaucoup. Alors on va comprendre monsieur Vemba, le frère Isaac Vemba. Après si biso rendez-vous le 3 octobre dans Zalana, on a conseillé pour babi Angola Montopellier. Alors moi na concert on a biso les longs, ça va pambola bino bisika bozwaki. Donc lingi bino mingi pour s'abonner massivement. Là je vous dis au revoir. Ciao 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 ciao.